Et le quoi discuter en exaté. N'a pas si mbote na papi gagne mon ami, nanou diamant noir. Donc rappelle sous sous batou ba yebisinga. Na boka papi trop dans l'émission on a revoyé 4 fois 5 fois il na boka to batou na 4 donc. Et rabon te donc ezaba nyongo na futa ya masa na ngai po so bozongi banda ba RD Congo info boye na ba club boa boyo ka ba dédication na bandité na sukisa donc ezaki boye ba ofanda na ndeko lelo lo kwanga pe na suma solo donc yango na futa ka ba nyongo na ye mo ayoka su to kena sous place mo to kutana lobby na mairie à Saint-Ouen tawa komika oh te di mo la yo abi ah te di mo d'abord 10 fois donc et ça c'est sous plaisir yango na sans plus tarder na fan sama staff na ngai ndeza la kaka po bango pe songa biso pe lisusu Fernando Finda Congo dia totila na bosani ote Jansi Mayasi Forza Italia Bambota to Mirai Gena Canada Chéri Mboma na bosani ote Taylor Samba Mobala Naomi bon séjour leki na ngai maman Alex Naomi bazaka na Lyon mais pour l'instant vous en appareil bon séjour na mino kala tete okuta na bino wa ah na bosani mutu na ngai garçon propre Papi Dovel le roi de Weston na pesi mbote siko zali Carrie de Voloko na pesi mbote trop Clève Chanel Monamwa na pesi mbote ba joyeux anniversaire à toi les kinanga en tout cas merci oh tika to continuer sous quand la machine est mbote mbote petit Teddy petit na Bengazi petit Teddy à la Bengazi oh émission na plateau voilà bolim si mon muke bolim biselim bisanga mbote a trouve petit nanga pour le Bravi mbote a trouve puis moni comme nani na lobela yo autre soit lelo et ça va problème au état mboka nga toujours kangala toujours na répéta kalikambo tant qu'un militaire commando na répéta kalikambo mbana mbala na bengaka ba généraux ba ex généraux na ba généraux lelo bazali na kata mboka donc tout solo ouais to comme place wana nazali na parler au benga il fallait tout kuta depuis jeudi mais yebi comme moi contacter mboko ndezalaka mais lelo nous va me permettre de chuter na biso obenga po lo pesa message nous bato alanda ngo donc ndeza bato vraiment zela ke émission te dina kangala nde bazela émission bato mususu nde bazela biso ça la bien ngana za kana quelques questions na kata émission so do sali na kana ba question na ngai on a zoa na tira na kata ba commentaire ndenge ba commentaire ezalaka pour na tuna yo après wana message na yo pesa aux anno libre pesa message boya radio na TV na onde ko lo bato lo la vie nanga tout nos questions mo na zana ngowa batu ba souffrenga ke moi na o akufaka il y a 4 mois 5 mois comme ça batu ba boma ki ezaki ba kuluna batu ba boma moi no ezaki ba kuluna asai na kombo ya kangala daida petit machine Remedy donc Remedy siko est-ce que yo ka scène ngo po tito fanda no boy na ebaka okufela mona mais na ebaki teke akufa na ba circonstances wana ezaki ni registre ni moi information sur ba pesa ki non moni so bato ba yebisi yo moni biso net ngai na ko ba mingi te parce que ndenge nazali awa nazana kanda makasi na bato ba sali eloko wana kanda petit Teddy to le la vie nazo yebisa yo nazana kanda moko oya grave parce que moi na ngai akomi na 21 ans akoli akomi mbali ya solo babomi sans problème si comme ça c'est non bande ko to bana ba famille ba benga yo non donc ba benga moi na bazaki ko sala vie nini fête na bango ya diplôme auto zo diplôme auto zo diplôme na ye ba sala fête na baninga na ye na kati ya fête na baninga na ye wana alors ba koteli bango soi-disant bakuluna ba koteli bango na machette balandi pa moi na nga directement balandi moi na ngai ba bambi machette na mutu ba pasole mutu ba botole ba mususu ba montre bazaki na bango ba panzi bango alors na juste ça on que moi na ngai ya kufi bakuluna bakata ba panzaki mutu na Selemba koto ya Bumbu. Donc nga naza na kanda na bakuluna. Donc bakuluna wana nazo tindira bino message.
vous menez 1-0. Mais vous menez le côté parce que arrivé dans na Kinshasa donc il y a que na combat tous les coulons. La peste le message na jo combat bino tout. Pourquoi bino bolé machine 1 point. Mais na combat bino. Moi na zai ya ba compte rendre te to yeba izaki yo juste nini ba kota kana lupangu mbala moko ba yoko ko bete machette. Wana ezalaki na lupango te bango bazalaki na place moko te soit disant moi place moko ezali quoi moi bar soki quoi ba staff kandi ba feta bana diplôme ba côté bango kuna voilà côté bango kuna ba comme frapper bango pour récupérer bango ba monter ba donc bazalaki na ba portable ba tout ça ça dit ndenge na yokeli alors na orange yango parce que ezana un petit problème. Nga na kosala ka na mboka na ngai na otira okufa te sana sala na kozonga na fonction na mpona ranger ville ya Kinshasa mpona ranger yango na komisa yango kimia. Dans tout ça l'état pe alandaki te po ayeba banquête soki mwa enquête nde ezalaka non balandaki l'état alandaki nayokaki kaka no ipare bazwi bato moko boti wana oyo bazosa l'état azolandela bango ti lelo oyo naza na suite moko favorité. Mais na yebi ke bazwaki 4 personnes. Arrivé bato basalaki eloko wana. Mais je la suite te. Merci na réponse na pe à son âme Daïda Kangala oli moné pe manakimia mokano na nzambe ebe ba courage kaka ngana eloko lobate nzambe mo yebi yemo rapesa yemo azui bon circonstance ko yana nzambe ndi muta permettre ngo bon yana ndeko mso abena tuna yo histoire mo le kai na mbiza ipeni baboma procès mo na libanga baboma procès mo na libanga yo msala omena maketi wana ndeko na bina tuna yo ndenge ni okeno kanga batu wana ndenge ni oyebeke mo ba sase et kamuisa memi et kamuisa memi bana mbinza population mbinza village donc comme ça bango isala ndenge ni ko kanga batu wana et puis okanga bango place nini Comment comment on a yebi na ngote mais bato bazo yebisa mona ka aza besoin yeba donc comme ça bango non azo tonga question bon ya zalaki wana ayeba ki amona ngine na zo ya okanga bato wana na ba 5h du matin mutu na ndako na ye donc na ndako na bango nazo lokota bango na balabala te na bimisa bango na ba parler na bango moko déjà na sina zoaki moto oyo nga na kanga kina tout d'abord oyo alakisinga bandako wana nyonso tuna ki okanga bango nyonso ndenge basalaki kuna bango. Donc ils ont comme batindaki bango bakena ba sala professeur wana ndenge wana je comprends donc ils appellent professeur et moko parce que toi sous na professeur mususu ari sima ya Jean 23 wana nde bana ya gaz civil ba zaki mélanger oyo bazalaki na mbinza na ba soda ya BSP bakena ko beta ye masa tango nini ya parler du peuple salamaki et bande la conférence à parler du peuple la conférence souveraine voilà donc professeur moko a vanda à Jean 23 c'est ma église et pe sou ba levaki ba salaki pe ngwana na kina pe ko lokotaka batu ba ga na milieu ya mbinza donc ezali réponse na kopesa yega na c'est que bon to se donner trop pour mboka wana ya ngwana to mekaki kokota ba place na ba place poki to meka ko sala eloko moko za na kimia ya propre donc pour que peuple za na kimia par rapport à mafia parce que mafia ikotaki na kati ya mboka na biso ya makasi comme lelo mafia bakisa misu danger pour ba mafioso wana bazasi ko ya danger plus pour batozo kufa franchement nazo ebisa bino batozo kufa na kele parce que ngai moko tangu kutu mboka za na peuple na kimia mais mafia zo salama enlèvement zo salama bon lelo mboka wana donc nayebi que vraiment retour na nga na ozana grand boulot pe na kosala ba expérience ya ba expérience obino mo bokamwa kino de guerre azaka de guerre donc na kosala ba expérience na yebi boulot ya makasi na kosala ngo expérience na kolakisa bino vérité que mwana Congo mwana Zaïre azali mwana Zaïre akotikala mwana Zaïre mais moté en bezali tozoliana donc il faut aussi ça couler na wana so to sisi monter
regretter. Donc réponse qu'on a apprécié également. Merci ndeko nasi Orlando biso réponse appréciée que on est musa na musa lobi kangala na sepeli comme on a envie na ebi na fanatique na ote mais qui fanatisme était disons na ebi musa lo sala ngai moko lobby là va présenter quand même dans sa émission na yo kangala c'est moi zaki liboso na taxi to ngai papi gen c'est on là baluga tabi ah kangala makambo salela biso ba yiba mutuka yana bango yo kindo récupérer mutuka na ebi ote ta va présenter car lobby en tout cas so moni pesa mbote lisusu ngabite na oyambe lobby yango na comme si mbote na félicitation na yo ba yiba yana bango mobali mutuka yo kindo récupérer mutuka na ozongisela bango bon tokolo ba te batunyo swazana po bandima oto batusu ba sepela non batusu ba koboya yo batusu pe ba kolinga yo mais ya bongo donc mais wala témoignage on a fait so et par hasard ba yiba zwingai le ba présenter nga bien na mona bino mission no kangala et si quand il y a un taxi mais ici papier que tu as dit ah mais beaucoup trop bon après il y a une émission là 10 fois il faut voir parce que radio moko za les solo ya malamu les ménages parce que on va pendant la bagisi non faut voir parce que radio na ya radio moko zo ba biloko moko normal ils en ba émission moko zo le ga pepele aza mutu moko ayebi penza musana ye donc yango na moni ngai na linga koloba te la boya koloba na télévision parce que il faut que na action bato ba mona action no ba lobela yo mais le longa na zo loba na radio oyo na mipesi na loba na mina koleka na radio musute po na loba ba réalité na ngai po bato ba comprendre vous comprenez alors pour na pesa message ya ba militaire pas tout ba militaire tu vas pas na tous allez pas na peuple nous allons pas na peuple tous allez pas na musute et puis pas na mboka na biso to batela ngo ezala bien c'est ça merci mutumo alobi na tuna yo est-ce que vous avez tué l'homme tuer l'homme ouais tuer l'homme là bien azaki nani azaki enquête azaki précisément azaki yake tout le monde bon nanga luka bango oyebi muyibi azaka place moto muyibi azaka place ebele vous comprenez muyibi azaka place ebele ba tuer on a bazaki place ebele vous comprenez akovanda na Delvaux akovanda na Mbinza akovanda na Baselembao donc muyibi aza na place te vous comprenez parce que ojulaye aki acteur oui yo yebaki sika na fanda te non mwana Mbinza te mwana Mbinza wa yango ngana tuna so ya mwana Mbinza wala mutu wa komaki wana bon na yebite bon machine de guerre état que Soudan et c'est makambo état que Soudan de vendre Soudan biso des années makambo et salami et on va ceux qui analysent na tout ça analyse est-ce que makambo et salami na mboka lokwa Zimbabwe que au moins un chef d'état-major non les messages ngana yebisa ouais to ko place wana so obima na message wana ya problème te ngana otikela yo pesa no message na yo so lingo pesa message opesa na lelo na ba question mingi te opesa message ndo yebisi ngwa message bo question nga yo pesa message ndo lingo pesa na yebi so lingo pesa ba konza mboka to ba soda opesa message na non moni papi gen ngai naza na message makasi pona ba généraux ya mboka et na ba militaire message na nga nazo pesa au moment où tu peux soulever les messages de l'année de la banque pour na Zimbabwe et loko basali na mboka na bango est-ce que ba généraux na biso ba colonel na biso ba soldat na biso est-ce que ba moni yango tout ça mboka loko Zimbabwe et ko fa nzala te ezana tout mboka loko Zimbabwe bana kin bana Zaïre bana Congo bolanda ngai bien botala mboka lokwa Zimbabwe bazali bien na tout batanga baliaka bien bazali makamana bango tout bien batala kwa kutuno kumuneti mboka na biso te o ezana nzala bato balelaka nokona mboka na biso bato balelaka mikolo nyonso bapeyaka bango te baza na mbongo te baza kutu na pension na bango te retraite na bango eza te
na mboka na biso baza na retraite na Zimbabwe baza na retraite et mboka na biso na retraite na za passion na mboka wana retraite ya raté et ça raté ozobé le côté ozobé le côté ni ba futa na liste ba futa ko na liste est-ce que tozali na pays na fiche de paie na mboka na biso fiche de paie za raté ba futa ka soda na liste na état de paie toi na fiche de paie bon siko fiche de paie yo na fiche de paie oza na retraite ndeni mais tala eloko bato baza na mboko eza na retraite mpona nzangai nano bien mboko oyo mpenza bafutaka bato bien balalaka bien batanga baklasse na bango bino kuna botanga boza na classe na bino ezokute ba $200 $500 bofutaka bato te payema mpe bofutaka moto eza nango ekoka $100 te botangaka te botanga na badifficulté mais tala mboka lokola wana bagénéraux wana basoda wana barévolté. Mais est-ce que eloko ni leo zanga ba général ya Kinshasa ya nini ya Zaïre ya Congo ba révolter na ba mbila na bango ba gouvernement bazoboya bango peuple azolela butu moyi peuple azolela butu moyi pona nini teke ba soda oyo ba général oyo ba ko kozwa responsabilité na bango pe ba révolter eloko ni zo manquer bango eloko ni zo manquer bango penza ba général est-ce que boza ba congolais ou bien boza ba zaïrois ou bien boza ba zaïrois te boza ba congolais te peuple na bino azolela nzala peuple na bino azo souffrir peuple na bino azo bima po atambola balabala bozo boma pour bo changer gouvernement bozo kokate. Mais est-ce que boye bisangai bino bozali banani na mboka wana pardon basoda bozali banani botale pa eto wuti bino bolobi Mobutu alongwe bolobi boko bongisa botondaki parler de peuple bozo ganga boseki Mobutu aleli Mobutu alobi apangwisi mai na miso na kati na parler du peuple bino bogangi mais lelo oyo mboka ezali wapi lelo oyo tozo vivre comment lelo tozo lia nini lelo tozo tambola ndenge nini donc musana na bino distraction na bino ezali kaka musique distraction na bino ezali musique bakomi ko telemisa bino bakunzi mobimba babengi yo na musicien azo telemisa yo colonel tel babengo kombo telemi général tel o telemi na kata musique oyekei o bambi mbongo yo zo mona mbongo boko batu baningo bazo tambola bazo lela uka sapana bango te baningo bazo betro maboko koza mokonzi yo pona bango ozo mona bango te bazo telemisa bino musicien kimbuta tele tondana kimbuta un gouverneur de la ville mais pona yo kozwa révolution penza ya ville na yo batu na yo ozwa bango penza olo bakeno batu nanga bakolela ka boité naza mwana Zaïre naza mwana Congo bako kutelenga na boité bango pe bazwa ka lipa baliaka na gouvernement le pe bako telema le gouvernement o ici petit antedi ezate bana ki ba olanda biso kuna voilà donc un message nanga yango wana botala nanu mboka lokola Angola na tele bino exemple ya Zimbabwe mais botala siko mboka lokola Angola 40 ans de guerre dans la passation de pouvoir oyo epesami na Angola ozolanda ngai tala eloko Eduardo asali na Angola yebisanga Eduardo wana aku na Angola aza kotambola makolo boye nana kotouché ata toujours na pouvoir il a donné pouvoir après ce pouvoir na nani na un Katangais congolais après ce pouvoir pour relaxer bino que bino boza moteur ma belle lokola na yebite sur na koloba bino ndenge ni et puis ba Katangais ba bundi na Angola bazana ba congolais tala amour ya Eduardo tala reconnaissant ya Eduardo na bana mboka na ye 40 ans de guerre bakufi boni bino bovandi kaka bolati bamibwabwa na mapeka na bino bibwa nini bamitu ya nkoi bagrade wana bamibwabwa baétoile rien fait kaka po osomba 5 parcelles 10 parcelles 10 voitures ba jeep bozotambola nango mais ezaka mpo na bino na bafamille na bino
Pona nini bokozala mawa te pwani bokozala mawa te nazongi kaka botala Zimbabwe bagénéraux ya Zimbabwe botala bakolonel ya Zimbabwe botala bamajor ya Zimbabwe botala bino moko bozolanda te bandeko na ngai botala bino moko bozolanda te ezosala bino mboka oyo ezalaki deuxième na monde tokoma le dernier bazwa biso mboko na barwandais bakende nango bino bosepeli bakabola biso tozonga lisusu ndenge tozalaki kala moyaka kobala oyo te nani mutu ya Équateur akobala mutu ya muluba te muluba akobala mutu ya Équateur te oyo mutu ya boye Kisangani bakobala bote tokabwana lisusu bolingi tozonga su na ndenge wana tozonga su na guerre oyo ezalaki na 60 na 65 66 oyo Mobutu asalaki na bato wana kaka baérotique bayebi epai bawuti te epai babimelaki eyebani te bolingi tozonga kaka na difficulté wana nazotindela bino message oyo eza mpona bino bagénéraux vraiment botala likolo bomona nzambe somo ekota bino botala na rétroviseur botala na nsima bomona peuple ndenge azosouffrir botala na nsima na bino eza kaka te mbongo wana bozozwa ube bolamu bazopesa bino eza kaka ya bino na basi na bino ya bana te bokotikaka yango plus tard mais bon raisonner quand même que peuple aza nsima na bino parce que armée elobi makila na biso mpo na ekolo makila na biso mpo na peuple mais mokonzi yango mpe boza na ye ata bino bozwi ke bolingi ye mpo azopesa bino mbongo bino bondimi kaka aye abali mama na yo tata wana aye abali mama na yo wana aza na bana ye asololaka na mama na bana te donc ye alingi bino alingi mwasi wana mokonzi nini akosolola na bato te na peuple te banda président na biso akota na kiti ya bokonzi asi asololi na banani peuple nini oyo asi ayoki azosolola na ye mais aza mpe na mposa asola na peuple te mpo peuple yango batie adirige peuple te il faut ayoka mpe mposa na bango asola na bango ayoka mpe bango mais bino mpe ndenge boza na ye wana bokoki koyebisa ete sola na peuple eye aboyi kosola na bapeuple bongo bino bolingi ye mpo na ye mpo ani bokolingani moto ya ndenge wana mpo ani bokosoutenir moto ya ndenge wana epuis bozwa basoda il faut boyaka mbala moko borévolte boboya borévolte boza na droit ya korévolte s'il vous plaît boza na droit s'il vous plaît vraiment respect ke nazopesa bino nazofinga bino te mais nazolobela bino réalité vraiment même tozalaki bababa même faut toloba souffrance eleki toloba ata na ndako ya baba te mpe elobaka même na ndako ya baba akoki koloba baba mpe soki amoni ke osali ye mabe akokanga alobi mais non tokokoma na niveau te bagénéraux tokoma na niveau te basoda eza message na bino na kotindela bino s'il vous plaît borévolte makambo ekochange soki borévolte makambo ekochange est ce que boyebi nombre lere kutu mokili ezalaki nanu tozala bien bato bazokufa bongo lelo lokola boza sikoyo na molili est ce que lokola sikoyo bokangami bolingi kobouge te bazokufa combien par jour na mboka wana e na barégion na bino natindi message partout na barégion nyonso ya mboka ya Congo Lubumbashi Bandundu Kisangani Bukavu Goma nazotinda message na Kasai occidental oriental nazotinda message na Bazaïr Mobimba Suka nazotinda message partout mwana Kina azali mwana Congo azali mwana Zaïre azali bolanda ngai bien kangala machine de guerre nazotinda bino message bamama nyonso ya batule bamboka na tangi bino bato bobota biso bino bato bopesa biso pouvoir ya kotambola lelo koloba lelo kolata bamibwabwa na mapeka na baétoile
kokoma même na bapete ya bamarché bino bato bobimisa biso bopesa biso pouvoir bino bato bopesa biso première lettre ya koloba bino bato bolakisa biso kotanga bino bamama lettre ya liboso na tine bino message wana bamama nyonso tu bobima le 31 na kati ya ville ya Kinshasa na kati ya ville ya bino ya Lubumbashi kati ville na bino ya tout de Kasai na kati ba ville na bino ya Baton bobima bokende na ba hôtel de ville na bino bo manifester bo sala marche pacifique que gouvernement oyo eza na mboka na bino elungwa na pouvoir ba changer gouvernement mususu ekota na pouvoir soki bino bobimi te soki bino botomboki te ba politicien ba kosa bino bokozala toujours mboka nyonso ba mama eloko nazo bisa bino mboka nyonso ba contrôler kango président république soka linga bima administration fait contrôler ye abimi na mbongo boni akozonga na mbongo boni azui ba cadeau boni akopesa nini na kesi ya l'état pourcentage na eloko bakabeli na bamboka nyonso bakende batanga azobima na mbongo mais ba politicien na biso balingi te bazokosa biso non tokosala na mundele te bosala na mundele te mundele azoyiba biso belge ayibi biso kenga na ayibi biso mpona nini po distraction ezala na bino administration ezala te bino bozwa distraction ya kolandela bino makambo te botika bamama bolanda ngai bien bofungola matoyi na bino pai bozali bamama bolanda ngai bien bino nde bakolo pouvoir bolanda ngai bien bamama bapolitisien na biso bazali bato mabe motema mabe balingi bango moko soko bazwe pour batie na pouvoir akosomba 5 lupango akosomba asombeli na batata mwasi na bakoko ne lupango asombi bapango na mikili awa bana na nyonso batata mikanda mikili mwasi na mikanda mikili na makangu na ye moko mbongo ekomi ya ye parce que balingi ba contrôler bango tala bino moko motala ka image moto bino bozaki na yazo futela ba nomé ka mbala moko monya changer akomi na bapango combien boyi moko na bosa wana boyi mitala ka kuna na Kinshasa hein ba mituka boni azotambola nango est-ce que azana posa na bino botika ba politicien soko bino botomboki soko bino bosali wanga nazo ebisa bino mukolo oyo boko changer gouvernement ko changer po na bino po peuple muto ako changer mboka peuple machine again nakati momke ndenge bazui décision sur élection na 2018 le 23 décembre pas na yo lingité élection ba mama bolanda ngai bien ngai na lingi yango te élection ko zala te nani anomaki Kabila na pouvoir po ba ko sala élection bo sala élection na nani parce que tant tata Kabila akufi soit disant tata na ye akufi nana anomaki est-ce que tu dis repose nga réponse bana kini ba maele balanda biso partout ba congolais balanda biso voilà nana anomaki mutu anomaki aza mupayati mutu atiaki mutu anomaki congolais azate bongo sikoyo élection bosala ya nini na nani boyebisanga élection sikoyo na bamama bino bosala na nani élection ezate bino moko bolongola gouvernement wana bolongola bakonzi wana ntango bokolongola bango ntango bokosala marche na yebisi bino soki mutu moko abeti lisasi na kati na bino gong bokomona force ekokita wana ekozala force mosusu force ekoya wana ekozala force mosusu ekokita wana oyo nanu bomona te na vi na bino baavion mpe oyo ekokita na mboka na bino wana oyo nanu bomona te bokomona bakoresoudre problème na bino mokolo moko wana bakotala ke ya solo bato batomboki mpo na situation na bango lere wana bato bakoya kozonga na pouvoir bakobanga bino libela bakobanga bino administration ekozonga contrôle ekokota na mboka bokomona ke mboka nini ekozala na etambola na carte ya électeur mboka nini ngai naza na poto naza na mokanda na ngai so naza mokanda oyo te na kotambola te l'action na bango naza mokanda so naza mokanda te na kotambola te l'action na bango olakisa yo ofashe ti olakisi mokanda na fati na fati mokanda na mokanda na ngai voilà kangala badi banga voilà na chanda mpe kombo te kombo na ngai kaka ezalaka kaka kombo bayebeli ngai na rume kuna na chanda kombo te mpo naza zai wana ozo comprendre na chanda kombo te awa c'est comme ça okotambola bongo ozolanda koma bino bokotambola na carte lecteur ekomi lokola carte na bino ya nini mopaya azodirige bino
bakolomboka soni bokomi bafuete bapenza ya solo bamama bobima eloko nazoyebisa bino yango wana soki bino bobimi bokomona makambo nyonso ekochange bolingo ekosonga parce que bakokontrole motu administration ekokota administration ekoti mboka nini ezangaka ezala na pension te partout pension ezalaka partout paiement ezalaka na bato ya leta 3 mois bapaye bino te 4 mois bapaye bino te mais kende kokanga motu wana boke mbango boma motu wana bobomi est-ce que ezalaka tala exemple ya bino bamama nazoyebisa bino bien tala moninga na bino bakamati mwana oyo mwana na ye aboti alala ye epuis soki kolala ye babomi bango bino bovandi kaka wana esamia na Kasai kuna soki na mboko na région ya Kananga kuna na mboko ya nini yo yebi yango te te na Nathalie en commentaire au moins en réseaux sociaux oui baladi mwana aladi mama na ye yo yango te avec Fox ba militant doit tindie on ba tindeke na nani est-ce que le kwa ngwana bakosala ngona banani ba biso tata mama wana azalaki ko sala soki nini ba info ya soki makambo nini tout ça donc oyo ngana azomona eza na mutuna makolo te akola ya mama mwana na est-ce que ezalaka bakomi kozala bino boye bazokabola bino comme ça mwana na yo kenolala ye bino bovandi kaka bomoni bozomona ngo eza bien et puis eloko ndenge ezosamba en plein air population etondi ezofilme mpe c'est vrai oui population ezofilme c'est bon la moindre de communication sur quoi machine de guerre ce qui message ali non comme na suka na parce que nazo continuer ko na sengi na maman na babima na sengi na peuple ba jeune babima na sengi na ba sportif nyonso ya toutes les régions ya mboka na biso babima ba pouyer citation nazo ebisa bino oyo boboya eloko balobi vote élection na bino boboya bolongola bato na pouvoir na droit na bino etake peuple bolongola bango na pouvoir na droit na bino etake peuple akotambola marche pacifique moto akolonga bakochanger citation vite fait tolembi tokozala kolela la mikolo nyonso boye te et puis armée bon vraiment bozwa disposition na bino armée tala baninga na Zimbabwe ndenge bazwi tala nazo répéter les mêmes paroles tala ndenge Angola asali 40 ans de guerre et après passation à pouvoir ya elengi passation à pouvoir ya elengi kala mingi te bokomona Rwanda ndenge Angola ndenge kokoma Rwanda déjà basi babongisi yango na mbongo na bino et comme déjà deuxième personnalité ya monde na mokili na mbongo bino moko mabulu salité tina état major na bino tina hôtel de ville bozangi même mutuka ya kokomba balabala mais bazokanga bato na ba frontière na bambongo ebele ezokende bozoyoka bovai na bino kaka alors na beleli bino bozwa courage na sengi bino bozwa courage batika kokosa bino ke na poto bakombata balobaka te bakombata basali en tout cas na félicité bakombata nyonso baza na kati ya bapoto bango bato bafongoli nzela ke lelo toloba bafongoli nzela ke na babureau ya minene soko moni bamindele mundele wana yaki kuna mama wana ya madame Niki soko moni akende kuna mpona bakombata bazosala eloko awa na poto awa soko moni batelemi bazotambola bakomaka batindi na préfet moto akopesa ordre préfet bapesa ordre aza na présidence akotala batuna oyo nini ote bato bazotambola mpona mboka na bango balobi boye bakopesa bango ordre batambola yo kasi bakotambola lokola ke bimika boke kotambola kaka bango awa na poto non parce que eza mboka ya démocratie eza lokola bino mpona démocratie eza te so moto alobi bokei bobomi so moto atamboli bobomi non soki bozobanga mpe kokufa kasi mboka obonga ndenge bobanga te
awa biso totelemi napesi mbote mingi na bakombata nyonso ya poto ya France, États-Unis, Canada, bamboka nyonso, Maroc, partout, Sénégal, mboka nyonso oyo kombata azali, Afrique du Sud. Napesi bango mbote trop, napesi mbote mingi na tous les sportifs, boxe, judo, karaté, lutte et catch. Napesi bango mbote tous les sportifs, tous les combattants, napesi mbote mingi na ba petit nanga nyonso oyo à Château Rouge, bana Château Rouge, na ba mère à Château Rouge. Maman Château Rouge. Pour ça yo coach ba telemi. Ba maman wana pena ba combattant kangala koti. Na bossa na boka masalanga Cécile Matadi na Château Rouge. Cécile Matadi na Sepeli. Voilà. OK, continue. Ba maman Château Rouge bisou à trop na les bino parce que boza ba combattant solo, bo telema rapport na mboka na bino, bo tambola rapport na mboka na bino na kati ya poto wa et puis ba petit à Château Rouge nous tous c'est la même chose. Donc ba bisou à trop ya pona bino. Après Nathalie ba petit na ngai on ko bossa na bango te na kati ya Bengazi kuna tout staff. Na Bengazi mobimba. Bisou à trop. Na pesi mbote na salon King hein na Villiers Silman bino tout mbota trop boza ebele na koka ko pesa bino mbote bino nyonso te mais na pesi bino ba bisou tout oyo azali petit à des guerres, grand à des guerres, fanatique à des guerres. Donc mbota trop pona suki sa message na ngai na bosanité tous les militaires ba commando oyo bazali na États-Unis, oyo bazali na kati ya Canada, oyo bazali na kati ya Londres, Allemagne, oyo bazali na kati ya France, oyo bazali na Belgique. En tout cas, vraiment, coup de chapeau, tous les commandos, les militaires nyonso ya Congo, vraiment, je vous aime beaucoup. Totel et Melambo Canabiso, Tolo Belambo Canabiso, total ali kamoni nozo le kanambo kana biso vraiment to kotika mboka na biso bateka yango te ba mutu ba matela biso marqué ba kunzi ba kosaki biso ba bino to tika to yokana ozokande bazaki ba kunzo ya biso ya mutu ya malamu te lelo to tiki to déposa siko to komi ko telengana bango bazonga na mboka wana ba komi ko lia mbongo bazo boma susu batu ba komi kuna kaya ya ba ennemi na biso mais vraiment to kanisana na Mobutu abundaki ne banda na 60 jusqu'à 66 alongi bitumba ya bisona ba Rwandais et lelo ba Rwandais ba ti ba yiko longa pa Mobutu akufi parce que ba généraux wana ba sali bisonko bazongeli kuna ba ti Rwandais siko ya zwa Goma Rwanda zwa Goma zwa Bukavu vraiment ba commando ba infanterie ba gendarme bo fana na pena bino moko pa bo vandi pendant bo sala boule botana boule oyo penza na zo ebisa bino atama ya miso kitabino te fo bolela pa bovandi fo bolela bokanisa pa ito wuti ba oto tiki kuna ba mama na biso ba koko na biso bana na biso tout ça donc ozomona ngote ke izo tala ndenge tuzuto awa eloko nini tuzo sala na bamboko tozali eloko nini tuzo sala bamboko tozali wana zamboka na biso de Rwanda akoko lia biso 1 point T wana penza photo boya yango Rwanda lia biso 1 point penza boye ezala bino ba peuple ezala biso ba soldat to boya eloko oyo to telemela eloko oyo to telemela eloko mboka na biso mtroka bana te bakabola mboka na biso te vraiment bakabola mboka na biso to totala di ba pasteur ba groupe de prière oyo botondi na bamboka wana bino boza bandoki namoni bino boza bandoki bale bando yango nzambe oyo bino bosambela kapenza vraiment bale bando ba pasteur baseni mais nzambe bango basambela est-ce que vraiment kopesa bango résultat te bako bimate ba ju penza ba lobi ke biso ba pasteur de réveil leloyo na ba église na biso to bimapel leloyo to samba penza ke mboka na biso oyo vraiment le gouvernement za malamu te peuple na biso azolela allez basambela ba nzambe to bimi lelo sala miracle penza solo na nzelo oyo ba to balungwa ba baken ba benga na batango ba bima bango pa bima tambola basango batambola ki bongo bango ko tambola te sango kuta sali école pour biso to zo mayele atamboli akoteli biso bongo bango moko batu ya réveil o baza ko beta mbunda banda tongo tipoko kaka mbongo voilà, la réalisateur Samsosine, mais c'est trop, message a bien capté.
Ngapé na bosani obosani ko boka mutu na yo Tyson na Suisse na Berne. Tyson na Suisse na boki. Boki ngapé na zone Tyson commando de commando. Bon, pas aux Ali. Coup de chapeau. Et puis champion pe Azalia. Champion passé. Léon a Bengazi de Léon va dans la centre-ville, la gare du Nord, 10e arrondissement. Voilà. Léon va dans la 10e arrondissement. Non, Léon Penza, tu as la 10e. Tu as la Bengazi, tu as Penza la gare du Nord. Tu as la gare du Nord. Donc, machine n'a pas de mata. N'a pas de kende kende. N'a pas de la gare du Nord. Sur lobby, n'a pas de Champs-Élysées. On a pris ce message. Merci. La fois prochaine. La fois passée, la fois prochaine, au salon, on a Champs-Élysées. Oui, on a Champs-Élysées. Nous avons mata mata. Ti na kolonga na koyo ngai mono. Boko yoka ngai ke na kiti na aéroport ya Njili. Nous avons le message yango nazo yemba. Nazo kende. Leo na zana garde no. Lobi na kozala na Champs-Élysées. Lobi kuna na zana. Voici Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Merci. Oh ezalaki to lobi la vie gande ezalaka. Na bosani ote Patricia Caroline. Ou à Chine, donc Paris, Chine, Kwenda Futuka, toujours dans Château Rouge. Na bosani susute, Dada Mouchette na Finlande, honorable Nono Yoka, Igel Sansu Papigen, to sangana kaka, ko sangana igi ko bona bon séjour na Paris masanangai, Taylor Samba, olobaya te di mo boka nga te ngala kabola te so sengi libanga yo ale kanda ku donc yo ku to ya endroit. Na moni ko na suka, na bosani susute, Papi Dovel, le roi de Weston, dans ce pays libango na ngwana, Jassi Mayasi Force Italia, où ezaki to lobela vie, bisoka musala, to yakana biso ba BSD, où ezala mpe mission ba BSD, to betre mission oyo, batu balandara biso partout. En tout cas, merci bo zapete, bo s'abonner massivement quand ezalaka bana bima, ma bolongo na c'est toujours nouvelle alliance avant. OK, na mono libo bakisa. Ah, ngana bakisa kaka po na bosanité, ya le musu. Il a le grand force de force et à Bakatier Union sur ya kitoko na kati ya Lemba ya le musu na bosani ote wana peza libanga na yo na bwakeli yo et puis na bwakeli Panthère d'Afrique kabamba japonais na kati ya Njili na bwakeli bino Panthère d'Afrique na kati ya Bumbu na équipe mobimba staff mobimba ya Bakatier club nanga mobimba na pesi bino biso. Yala nga maf et quelquefois mettre maf Ozali ya na boka ko vana mission te mais Léona bimisio et quelquefois mettre maf et quelquefois tous ensemble ya en tout cas plaisir à na pesi lisusu bana lemba ba bisinga na boka ba lemba te na moni Joy Mongo Fisto Imongo si na nita Imongo na bosa miote ya Blaise Imongo Papi Lombard Sepelas et Di Lombard. Voilà ngai ya lemba donc na bosani bino te mais la bosanité bana kamobutu nyonso allez bisous na bino po père na bino toujours bana kamobutu Toro Beravi sito ya papi gere Toro Beravi eza sita soro penza Toro Beravi sito ya pa les optiques biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz live non il a non to la kata ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gen to le bela donc Papi Gen au Paris pour ça ma sona ta ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon il y a bébé tant gaz na la koya ici comme donc c'est que ma va bien gaz la présence à tambo quand na bébé mambe donc il y a au mona Papi Gen dans le kilo gaz na gaz à la kada terrain quoi na et zotiki ya vie na biso o vie na biso ça biso na mboka lolo na mboka soko usimba soko leki awa te seko mona leki c'est moi qui ça fait l'image de Lyon alors toi na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oyaki na Lyon te ben again Blaise Fashion le mot évidemment ya la biso yango nde makambo Ayaka tout le temps tonaka pour le logo les bien on est qui n'a mogo mobimba ya Lyon ba ebi biso na biso pe ba oya mogi toko makamtu kitoko blo to ala on besoin
biloko na biso oyo aki nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyo ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo nautaki naye na bamarchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na Biso na Biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba mosala, kozala sérieux na mosala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya Biso na Biso. Ngai nana mingi oloba te, nazali kozela bino oya tomema mosala liboso nzambe asunga bino.